betako ato monaka ba vimbiso elongi oyo komi ba lever biso sto yako yeba ke déplique ndemta apomba nuance scène abeta ba makofi bibutu penda bete ke ezongi ovimba ekoma ke ba lever ko biso ni so bebi cop nous wana lelo tozongi susu fabricant ça c'est ka héritier parce qu'il a vu visa te biso to kenda Canada te na c'est la émission ngaza na liste Canada bino te ngaza na liste Canada to kenda Canada te ba mission ne kutebele ba sela ngoma mbele ba pesa ba monga kuna lo bango te ça mabe ngana ebi bongo te on a ebi akebeta mambo ba tukara mais est-ce qu'on peut ça programme ya voyage héritier na répétition na e. Combien de personnes ont balingara héritier te bazu programme héritier grâce à répétition na olobi mabe avec beaucoup de motema mabe na kati obi misana ba preuve donc wata na Fabrice banda ko yemba pa wera sonyo zakate mama ozakate est-ce que problème ya wata na Fabrice etalio je ne crois pas que Fabrice n'est tambola sembongo yazana berarte na monde na ba musique ebele bala na ba mibali bango na bango bala ba sente ndo mona bango wana ba pede ba makasi siko lelo soneti hérité na Fabrice ba bongisi yesko oloba neti ni ozo courage on ne pas Fabrice fifisiwa ozo courage parce que moi la telle émission na maman olobi mabe avec beaucoup de motema mabe na kati obi misana ba preuve donc wata na Fabrice banda ko yemba ta wera sonyo zakate mama ozakate est-ce que problème ya wata na Fabrice etalio te biso tozana to abe éducateur à masse biso tozana pona ko sala musala tozana pona ko kende koto ko mibine ko koma bokoma limité ndo za kana wato ko sana Fabrice te ngena za na bina file na ko sana Fabrice te ba guerre na bango za ba guerre musique etali biso ba journaliste na nini etali biso ba journaliste na nini on est za la guerre na bango ya musique. Bonjour, bonsoir, chers amis internautes, bonjour, abonnés Nabiso ya Concept Touch TV, nos fidèles abonnés, vraiment vous s'abonner à Nakati ya Concept Touch TV, vous commentaka, vous partager à l'émission et ça rabiso vraiment qui te comme nous bako aimer nabino ba commentaire nabino dans ba j'aime nabino vraiment et ça rabiso bien, ba openant vous s'abonner abonnez-vous massivement Nakati ya Concept Touch TV. Quand on est sabino que ce qu'on s'abonner te auraté nini. Vous s'abonner parce que vous aurez des notifications. Dès que vous avez pas cité bandeko nanga, et ça facile. Au s'abonner, quand vous comment rouge ou s'abonner, au cliquer en haut 2 fois. Deuxième fois, vous avez pour la notification. Bah émission sur côté, vous êtes toujours à la page. Hein bandeko, abonnez-vous. S'il vous plaît, parce que vous allez jamais de site le belara nyonso, to le belara to tira bagage, to le belara théâtre, musique, donc nyonso vraiment ezar comme actualité na réseaux sociaux de balobake internet ezar glissé oui ezar non peut glisser parce que ma nyonso mabe ya malamu ezara awa. To la katola mukaka toujours problème et botamara na réseaux sociaux. To la katola mukaka toujours problème et botamara na internet na YouTube. J'ai dit un grand merci à papa et maman, babi couple Milando, babi maman Alfindi Makambo, maman ni maman, merci na confiance, au pesa moi la poupie à mon nene, ya pesa vraiment ya revendre 4 mesika au pour na sala musa. Équipe ya Concept Touch Mobimba bambote na bino levi na sima caméra toujours le vu le king babi moi na suka ya Concept Touch TV babi moi na suka liara ne mingi. Je dis un grand merci na bino pe ba obontima ko s'abonner nos fidèles abonnés car ndenge na binga bino lelo bo remarquer que na zanga moko na plateau lelo vraiment lelo na zanga moko na eto me camper ko solo langa na bino ba abonné to me camper ko solo langa na bino ba to bozwara tonto libaku ya Rolanda émission na bino lelo to me camper ko sala banalise parce que ba biso ba journaliste biso ba chroniqueuse to za ba éducateur à masse to resola sur marambo zo les canaux réseaux sociaux. Lelo ngai moi popia munene je me permets ya roya rolobe la biso ba journaliste marche na biso ndeto otambola ba journaliste to koma okota na ba vie privée ya ba musicien to koma okota na ba vie privée ya batu o biso to zane photos au milieu du village to za ramsa na biso comme il faut. Journaliste rôle les a raté que alobela héritier alobela Fabrice azara non. Journaliste ça pour na rozala mukala ya musicien te
Photo ye baka cause na biso, photo ye baka but to objectif na biso, photo ye baka musala na biso. J'espère que tant to kita ko ba formation, to tangela ngo ba classe, c'était pas pour na ko landara ba musicien nsima. Il faut tout ça la musala comme il faut. Là je m'adresse directement à Fifi Siwa. Nalanda ki ba émission o asalaki. Nalanda ki ba dur na ye. Maman, oza journaliste Fifi Siwa na s'adresser na yo. Oza journaliste so po otoyebi kotangela ngote oyekola ngope ka ndenge batni su ba yekola ndenge biso sto yekola mais faut tozara na ba norme, il faut tozara na déontologique, il faut toyeba musala na biso ba part des choses yango lelo to koma limité on a ko yamba mutu ote na ko yamba musicien ote na ko kende ko sala mission na mutu boité parce que aza mutu ya mutu oyo parce que tambola kana journaliste oyo parce que azala kana journaliste bozo kangela baninga ba porte. Fifi si on sait les missions contre Fabregas, ça fait beaucoup de rage. Oh le mission ozo le na kanenyo sto mona kwa que oza pena na rage. Oza vraiment na motema mabe contre Fabregas. Fabregas ne hérité Watanabe, ce sont deux frères. Baza ba camarades. Toi babandaka na wenge musique kuna maison mère. Fifi si toi tu n'étais pas là peut-être bando baluka en Afrique du Sud. Là so yela ba to le bangla mabe. Oyo profiter tu ozaki pemela ya Fabregas obando ko tambola to ko kangama na Fabregas bino nyoso ba Karine Mokonzi ndebo zara bando ko kangama na Fabregas lelo kune simbité to bike yo bimana ba musicien so bimana Fabregas to MC simbité libala na bino simbité soit simbité bokamwani okokoma na rancune mo beto to rancœur mo beto contre Fabregas et mama musique ne bino mo lobaka musique etambola bongo. Bino ba journaliste net yo Fifi Siwa yo cop no na télévision to na réseaux sociaux zara eza cop ya bimara na ba musicien biso so to yebi on ba beta ko gravement ah ouais pas et pas Robinho eza rôle ya journaliste te murambo yo zo sala mama kofi bibutu pena bete ke zongi ovimba et comment que ba leva ko biso so to yebi cop no zara wana mama to zara na pudeur. Tous a pudeur, tout tika bango ba régler ba compte na bango moko. Ba musicien faut ba régler ba compte na mo biso to zana poto pesa concert OK pas Fabregas na scène na émission. Na ke pe héritier Watanabe na salle émission. Au mona minto oyo oli oya kolobela. Fabregas to ya ko finga to ya ko bimisa mamba Fabregas na télévision. Luka botaza ceux qui vraiment yo pendo za pena porter parole ceux za nani ya Watanabe. Luka o sala ta promotion ya le 25 parce que le 25 décembre a toyebi ke biso nyonso ke wata ana kata stade. A beta concert à stade. Sala propagande. Sala ba propagande biso nyonso nde toza boto ozela ba concert ya minene to ana maman événement na mbora na biso nde to bando zela 4x4 wenge 4x4 nde to banda ko zela concert wana ya le 30 eleka ki déjà nde to ozela pe concert oyo ya le 29 ya Aigle ya Fali Poupa Aigle nde pe to ozela concert ya le 25 ya Watanabe le 25 décembre. Biso nyoso toyebi yango mais yo sikoyo oli osala propagande osala ba t-shirt osala bozonga boy pona olobela mamba mutu msusu oyo lingi ko support sikoyo lelo soneti hérité na Fabregas ba bongisi yo siko oloba neti nini ozo su courage osonga pas Fabregas Fifi Siwa ozo courage parce que na telle émission na maman olobi mabe avec beaucoup de motema mabe na kati obi musana ba preuve tongo wata na Fabregas banda ko yemba pa weranso yo zakate mama o zakate est-ce que problème ya wata na Fabregas etalio te biso tozana to ba éducateur à masse biso tozana pona ko sala musala tozana pona ko kende koto ko mi bino bokoma bokoma limité ndo za kana wata ko za na Fabregas te ngena za na bina file na ko za na Fabregas te ba guerre na bango za ba guerre à musique. Et tali biso ba journaliste na nini on est à la guerre na bango ya musique so Fabregas simba te na bolingo pona yebi ke yo soko ke place ke nanga na mama bolingo yo soko ke place otika elembo so yana Fabregas bobime simbité okotika na rancune te Fabregas a un marié après tout Fabregas a un marié sera ozo ka limbele na la lui c'est fini ndenge ezana ne bo mema bo comme c'est internet. C'est normal.
mais yoko comme la motema mabe ya bongo te so Fabrice ça alobi mangamne pour na wata yo répondre Fabrice wata na ba porter parole wata na ba porter parole wata na ba musicien o ba ko défendre yo za musicien to za porter parole te on na nyango na la team un simple muto qui n'a pas concert un simple muto za pour taper so opportunité so za pembe ne bo sala mara mususu mais ça que yo kota na ba guerre na bango parce que ba guerre fraudonner la musique yo yemba wapi yo bi guerre la musique est ce que banana ndenge surtout tala ba guerre ya ba jibe na ba wera awe bande ke zongi mais lelo oyo bango ba together ba bete si comme ba master makasi ba bimisa ke misa ba bimisa biso ba zoba biso ba toto banda toujours ko finga na ko bunda parce que wenge ba mema ba tuna bitumba ba famille kabwana likambo esamba na wengene na nzimite ke kilelo oyo esalamaka lelo comme na ba guerre ka la musique konde to mona koto fali na faire gola nde ba mema na ndenge na bango woni ya musique tout ça ça va parti près mais kobimi sango msu ko etalango boye na sens nini to na raison nini chaque fin du mois za la mbongo ba futa kayo wata futa ko nini chaque fin du mois o Fabrice ando futa msu pe fin du mois to yebiti musique ke na ba sekana ka so Fabrice a seka ki wata ça n'engage que eux net ngana porter parole à mututi na parti pris à mututé so le Fabrice a bien de travailler non travailler mais dans a parti pris dans a contre watate contre bien affilé quand on était je suis journaliste dans ça la déontologique dans ça na ngeti na ngai parce que na go comme limité te na propriété privée te pourquoi nous comme c'est le quoi propriété privée na propriété privée wata na la propriété privée bien affilé na la propriété privée ya Fabrice pourquoi bango ba la ba pongi ne pas ma Sylvie ma pata ba ba fufu ensemble ba na maison mère bango nyoso ba guerre na bango banda kuna ba douce ba beta na ba nini suffit si ozaki wapi ozaki te oya bimisa na ba voice yo quand so bimisa ngana otola de mission yerita le kaki papa pimbo malobi ke y a un problème ya wata te il y a un problème ya Fabrice te yemoko wata gogan moto na tembe ne mission ya papi mboma dimanche passé alobi ya ça na problème na Fabrice te atangi komba Fabrice maestro Fabrice bingala na problème na ete soki ya na problème na ngai wala ça n'engage que yé mais nga wata ti na vandi awa na tika jamais ko yebi so papi mboma ke ngala na problème na Fabrice mais ce que yo yemo mukolo nzoto alobi bonga ke na problème nete mais yo ozo y avait beaucoup de force oh ya pena avec beaucoup de force pour obimisa ya koloba bobunga bonko kota ba guerre moko ba guerre fraude ba musicien ya otika na soni pe botika na soni pour te mama musique ndekenda bien affilé na Fabrice c'est Mathieu Zongi Mathieu mais baza papa na mwana c'est entre père et fils lelo to lobi te to yo kabra o ba sali fito un jour et ba guerre à musique c'est ngaka bongo ki ndaka bongo poto la ndaka bango et ba guerre na bango ya musique et bisoté en tout cas na désolé à un concert na pena désolé na comportement na yo na penza ti na vandi anayenga pona loba na lobela yo fifisi wa mama so na RTG ku soki RTG ya kunezo simba te yaka YouTube apimela na bango mutu elote yaka YouTube apimela mutu espace te kota na base le roi Saratola kota na base le roi Karine Mokonzi kota na base le roi ba fio surtout ba kota na ba base Glory Yolande ba kota na ba base na ba vivre na monga YouTube ba bien yo skoti ki héros o la na mission na sima héros na belé no wa me tolo na wa na lo za elon kitoko héros o la na mission na sima héros
Wata ndazana azane problématique te azala maramne ba chocho asala maramne mais azane problématique te botu ko luke ba problème botu ko créer ba rancune ba rando moko boy. Qu'est-ce qui prouve que Fabregas ndazana seka wata? Qu'est-ce qui prouve? Fabregas ba mission so bote ko kima ya abiso so sala be mission to seka ki to le ba o fait to le ba to sala be mission biso nyoso ba journaliste ya TV o ya YouTube ya ni to sala be mission. To seka ki comme il faut to comme benga ku to kesone nini ce qui agence de voyage. Wata pas tenir ba propos mo be pour na Fabregas biso ni so peto yebi yango to ba mission tout ba danseuse ba kime Fabregas wata tenir ba propos aloba pe aseka ba tobe ba sala bina fila tenir ba propos na aloba afinga ça se passe comme c'est tali biso na nini ce connaît bila Fabregas pour nini Caston wata sala bongo ba oleka kite po aloba kete wata sali mabe muninga na pasi bo na bo na bo to sala ba analyse to ba analyste to ba éducateur à masse to za parti prité biso foto bunda pour na mboka na biso to bunda pour na ba musicien na biso ba musicien to sala ba sala fierté ya biso parce que ba sala fierté ya Congo événement oza munene o eza félicité fali pour a signer a Hollande lokola ba grand na alandi lokola ba grand yo na signé stade hérité de même a signé stade ce sont des gens félicités sur le fond que ça bi pas signer c'est félicité eza fierté mboka et fierté Congo et fierté Congo papa Hervé pe kuna so abik pa ye pas zo poto ki ke faki ye pas beta mais a bien reporter pour le mois prochain gloire à Dieu to beteli maboko to kozela l'année prochaine a tchade to kozana pour nous soutenir on est là c'est notre boulot to lobela ka to panzara sango et notre ya ko division entre bateau ba lier si comme ko biso to zakate entre bateau ba tchaka le boko ba kataka fufu si comme ba melie msume ba kaboli pe bidwa ma ya 500 biso zakate musala biso zangwana te bino ba mo bebisa musalo l'éthique de ontologie ya musalo bino ba mo bebisa ngo to sala promotion ya ba musicien na biso de to mona ka libana mboka bato misuba ekolo musuba salaka to sala ka promotion na bango et notre dim na bango to aussi sa force musique congolaise est comme au Kenya down musique congolaise est au chola est au kita quand on t'a vu mon père salibo quand on t'a la coffee quand on a sindi le cœur na maman li ke zongi to lukato boma moto biso ni toza force na bango to tambola na bango elongo biso ba journaliste to tambola na ba musicien to tambola na ba théâtre to tambola na bango elongo so biso toza te ba sam sa bien te so biso to comme ba parti pris côté kuna musuba tika outika nanani misa journaliste akota partout regarde ça la concert na kei na kezo image pour dans ça la promotion wata ya concert na kei na kezo image o fali na kei na kezo image to sa promotion ba mission na biso to sa fierté ya mboka na biso tu sais combien de pays au bali banda ba congolais te ba pays o ya pemene ba enviara Congo ba enviara musique congolaise Bobi combien de pays où ils ont dit bananga tamona ba pays Afrique belé combien de pays au ba enviara la musique congolaise combien ba ma poste même ba yeko la linga à travers la nzembo na biso OK ne kuna ba tu es de quelle nationalité des Congo ba na ba pression de Brazzaville DRC ou bien nini Congo Brazzaville ou bien chez Fali Poupa c'est la fierté de mon pays parce que Fali c'est un Congolais DRC en plus et de fier na biso ya ça bien na congolaise ah mais congolaise girl na fier nango par rapport à musique ya mboka na biso ndenge kenda papa wemba lelo oya kufa to eba valeur papa wemba te oui papa wemba eloko ni atika libana mboka tina ba Canada kuna ba Australie ba ni papa wemba kota et la fierté na biso lo soke ba otuno oba papa wemba papa point nini abeta musique à ça la fierté à ça l'honneur ya Congo a même Congo partout abimisa Congo libanda Congo comme international musique congolaise comme international grâce ya papa wemba et ça qui n'a pas guerre
malgré ça rappelle la guerre dans les grands mots pauvres ces années là. Les King Kester est mené que son homme repose toujours ba se reposer na pe ba grand na ba sam ba ganga ti ba pe ma toujours na kimia ba kenda d'avant bobi fierté ba tika libana mboka ba sud-africain ba yebi lingala te mais ba yo ba beta nzembo ba yemba nzembo ya King Kester est mené. Pourquoi nini a tourné clip kuna kala nanzemo mauzo te nanzemo mobo ya désir bolingo nzembo wana a tourné en Afrique du Sud ba sud-africain ba yebi King Kester lorsque ba Afrique de l'Ouest kuna Koffi Olomide ah oui le longomba kuna osala mikamba osa musique Congo fierté Congo tout le belaka babiloko bongo to ba culture to ba histoire à musique to l'équipe on a fait bobi histoire à musique au beti histoire au sepelisi bato batala po bato batala biso baza bazobati nos abonnés bato batala biso tongo midi pokwa yebo uti musala uti kayo akase parce que mingi bato batala biso ba diaspora batalibanda auti pena boulot aye cassé a vu pas attendre ya côte ça tomber la chaîne mobile quoi ya Kilimanjaro de la presse boye avant ça autant nga zobati boza bazobati on appelle ça bino vraiment beaucoup de respect hein ba respect na bino pende belé pende bato batala biso libana mboka ezaka bolingo ce que to batala biso wa mona ba nonsense ba mona ba biloro moko boye ba journaliste faux journaliste et Moussane Zaka est bien invité ou bien soit ça l'analyse moko boye très il y a propre il y a soin à ça l'analyse mobe il y a batoma yele ya boania il y a au fin la terre soit parti prêté c'est ça l'importance mais bino bo mi ka ko ya bo bonga mi peno tsibanda ko no bonga mi peno yobi no ke ko finga fere non que finga fabrique non que finga wata non que finga fali yo musicien te yo ni porte parole moi te que ba misala ko ba sankara ba sala na bango ngosuti po to bima belé biso ba journaliste to koma ba to yo ba mo ba ngoso ba chroniqueur biso ba journaliste to koma ba porte parole ba musicien yo un mo ba respecter biso pe souti faut te déclarer ba droit na biso na ba biloko abo un mo ba respecter biso pe souti po yo journaliste ko mi mukala musicien o boso ni musala na yo obosa ni minerva le foot qui n'école pour y ko la ndenge basimba ka micro obosa ni yango au moins la mission ba ofana obeta lisolo journaliste ba peta ba journaliste peta kutu boy peta na kutu boy la ba bilo moi bongo pourquoi biso moto mi yeba ti biso moto mi yeba to mi comme si ba mission le ko ba camarade na biso. C'est comme si ben invité la biso le quoi master na biso. Relation bien sûr, c'est très important. On a cause il faut dans la relation avec musicien pour ne bon ça na bon ça c'est la bon promotion. Là c'est la bonne promotion. Il y a ba boom na bango, là ça promotion ça concert mo on a besoin na lobeliango. C'est ça. Et non ya ko le ko sokoli mayo ti make up o yo vandi na plateau o bandi ko dénigrer musicien moko. Oh ça musicien mboka na biso ça la fierté yo bina fabrique ça bila mala mboko yo asala ya madoti lelo la tamaka fabrique ça bini sa mboko yo de même que wata abini sa mboko makasi wata to ka biso nyo so ami ange mi démon ezo style tezo ezo bu ezo bakisa makaka c'est ça nous devons faire et non ya ko pesa position na part premier na mutu moko ngane tingai na mission na lingaka na c'est na musique ni sono ka musique ni non ka bien mais ça que na micro mi sa partie priwana na kendara koto te pona boye na zonga ka boye te non fifi siwa soko la émission au prochainement maman vanda kimia OK non ma be fanda kimia wa misente wa ni atalaku wa misente ozatalaku te oyemba te elo monte obima journaliste au Afrique ici au Kinshasa au comme journaliste alors salam comme il faut alors salam non comme il faut
tika ko mikangela ba porte tika ko tia limite na vie na yo na ko kene so pa mutu bote pona komba na mutu boy non 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 balobani ba mission baza bengra kande to yoka baloba banzima na bangoti avant de na wata bo beta pe di solo mo be pe na kombo no po nzima peti ya timba ko timba wata na fabuga ce sont des frères anytime eko bako chadam anytime bako bongisa siko sort na yo salangwa ta cessé et noble kana plateau au finga muninga musicien pokotela opona pe kuna ochani ne pas un jour pe beba na ole kapé bona ba preuve na yepo bimisi pe na plateau obangisa wata donc lobby yo pour le capé le sous lobby so pe beba na wata o ya pe capable ya le capé na télévision au fingi pe wata obimisi pe ba voice tu es capable de faire ça parce que on a auto éviter soko koma na nani to éviter soko koma porte-parole nani ba mikuto so beba na wata ya ba bandana wata ba journaliste ba bandana ba wata ba bandana ba na ba fabukas ba sukapi bazapi bazapi yo quand si yende o gagner motema wata na loko sali to yende la wata ke yende linga ke makasi o gagner motema wata te yo peut-être linga wata makasi ko leka ba journaliste nyo to ko leka ba musicien nyo to ko leka ba tunyo so non détrompe-toi biso ba journaliste musana biso eza ko éduquer masse musana biso eza toza au milieu du village toza ba limite te poto yebi lobi tende musala ngo ezokendele to yebi lobi ne musala ngo ekendele te. Là, j'ai dit un grand merci à Jagger Vumbi, petit mec costaud, Alain Arabiso, un peu de partout. Hein, mon petit frère assure sur Juka, j'ai vu Kankon, de Babi Monasuka, Pegaloa, les villes King. Babi Monasuka, Lia Kandemingyo. Bon, continuez à s'abonner à Concept TV parce que, awa, psycho-banalise et bandit, to bandozo vraiment ba histoire. En tout cas, nous sommes possible pour nous biso to sabino comme communication. On est là pour ça. Tout ça, ça comme il faut. Équipe Mobimba ya Concept TV na Moni Bongo, mon cordon Alex, babi petit mais costaud mais à taille. Mon cordon Alex toujours. Fenech Mokondi toujours na Concept TV. Les villes King, babi couple Milandu papa et maman, nos abonnés beau partage à l'émission, beau et marque, beau commentaire. Quand on dit que ba maye les bazalarawa, na Concept TV balanda biso ba responsable. Na Concept TV na bi que balanda biso ba na maye bazo ba balikate. Donc so ba monike oh l'homme be sepel sinote c'est mine bi que obenga bo benga bo sarande bo salara. On est là juste pour tout ça musala, bo tenir nga rigueur te na epo to meka un peu ko bongisa makambo parce que ba journaliste vraiment ça musa to yeba lisuté to yeba so musa na biso te soki eza nini to yeba su rôle na biso te je suis pas meilleur moi la meilleur te mais la côté na vie privée la musicien te naza naître fifi si wa fait gaffe au sein ma bé tika nzela ozolingo landa tika loko ozolingo sala e memo mabe osuka nango pe mabe journaliste qui n'a bongo te mama zongisa déontologie la nata ba ser na biso ba mamile la obiso to kuta na ba réseaux sociaux de o ka da ba mamile la à cette émission ba côté les musiciens moro botondeni non c'est une femme très respectueuse je l'aime tellement na lela mamile la makasi pour exemple à suivre à ça ramusane comme il faut on mona kaza na ba rancune ta na ba bêtise te na avec na plateau na tranquillement sur yamba soko yamba wera soko yamba kofi soko yamba fere soko yamba jibe soko yamba nani yamba mutu nyonso mutu a mutu te mutu te basala na biso basala sa ba ministère biso bapesa biso baguwana Belen Kalema basala misala comme il faut basala misala comme il faut bakota na ba base te bakota na ba journaliste onka komi kota na ba base
niti journaliste nalandaki natali stati ya Kisinjora journaliste bat ba déclarer que Kisinjora beti mbata bona bo Kisinjora za méchante Kisinjora bo non c'est la fille elle-même la fille ye moko aye ko sala émission na Kisinjora sengi Kisinjora isabi nana besoin baise tonto sa émission betanga mbata boye bisangai yo sala émission na invité aussi c'est invité que betanga mbata atakutu bezango invité au respecter invité au respecter yo tikili tema no invité beto mbata so quoi beto mbata mo ya mabeke et déranger ta liso et déranger litoy pour biso moto bi vinjo randa za roi jo em subi lo kanzo maboko pe makasi ozo problème mo belikola bezi mo bezanga tine zanga mutuna makolo siko ye wana alobi vérité olanda ki ye po bosa la base yo moko avant émission briefing to sandeni bobo vinjo ka place mo boto sabwe yo betanga mbata ezaki peka baisse parce que ceux qui baissent jamais on continuer mission mais on continue mission comme si rien n'était comme si rien ce qu'on a bimayele na bimizoba parce que vinjo a lobby na vérité yo mom to tindaki ce ko yebisanga yo journaliste mobimba tomi cha wapi tomi memela wapi to bongisa musala bandeko OK mamba musaka na mamusa soki na polémique on s'arrête là pas de baise ça pour na bisoté babeze pour na biso te babeze pour na musicien pour na théâtre pour ba musala bango mata nde basala ba buzz na bango ona o bayoka na te ona o basala ka beauté bakuta place mo basala kwa babunzi bitumba buzz na pour musala bango esani e mata biso tozana pour na to soutenir bango kana pe na ba buzz na bango et non biso to koma bato ba buzz non to bebisi musala oyo yango bato musuki balanda biso pe musu ba respecter pe biso to bamona ke ba fi internet ba ndumba ba fi internet ba zebi ko se respecter te ba fi internet ba zala ka boye ba tekaka nzoto bona boye biso moko tu pas parfaite j'ai mes fautes j'ai mes défauts à moi mais j'ai aussi mes qualités oso na vandi nga mona bi ke o eza qualité na nga te o eza défaut na nga il faut que j'arrange il faut que je fasse ça il faut que je c'est comme ça avec moi boteni boya pe ko tshela nga pe piège te pona okuya te na okuya te nga na internet cop na musala na sali musala na fin du mois na vu quelque chose na ngai permettre nga na ça on a na process on s'arrête là na ket lu commission na mission mobo na kei na sali musala na nga on s'arrête là après mon émission après mon travail na kangi bilo na nga je rentre chez moi c'est comme ça so na poso staffe na la place on a kenda ko staffe pour na mutu donc bo tenir en rigueur te so au fin a fini wa o loba so ni lobby mais na bu en kufa pour na vérité oh et ça la nga passe maramba bandeko na so ba ça na monde je vous aime tellement vous continuez à s'abonner vous continuez à partager mes missions vous continuez à koyemaka nzamba kutante ozaki abonné Cynthia Mbombo autrement dit mon apopi ya munene la Kilimanjaro de la presse oboyi osali mokili na yo émission na biso za rabongo la vie de nos artistes et puis ça marabongo pananga moko la vie de nos artistes mais le tout zakina artiste était le long zakina moko na plateau pour na déplorer mambaje bande konanga ya basto ya mibali to sala to yebe sous d'anthologie te ya musana biso et loro to benga mpona sala to comme si to yeba on le souterrain de côté trop to changer to la part des choses to ça malamu to tikamabe to ça malamu to kutani prochainement bisous bye.